Ça c'est maman Mado, la Katia Bella Bella. Aïe. Ça c'est Cédric Kanga. Aïe, Ozoa. Aïe, Ozoa. Ça va course, les lotos, ça va course la poche à Cédric. Ouais. Allez, à suivre. C'est moi Bibita Sona Oyo kaka mama Bibita na Katia Bella oye na cadre ya visite ya émission na biso toza na garde midi oye po mama Mado to tourner émission omona bino moko à suivre après sur la Bonjour, comme d'habitude, Maman Mado Bikembo, naye les membres écran la vidéo ici à partir de la vidéo ordinateur, on a sali la vidéo émission, via ya bali ya poto awa, balobi ke bakati ke bali pona pamba te kwa, bakati ya bali na tina moko be, bato ba oseka ke ya poto ateka na wenza boye. Ateka mai bopesa botala valeur mundele apesa na wenze na koteka yango wana awa na gare du midi na Bruxelles toye na cadre ka na yena nga feti moko na profiter na cadre basa bitumba pour ça ya télévision gare du midi cameraman na caméra woman la kisa na ba mbila awa sawa awa sikoyo ndela pesa wenze valeur omoni ezaka bato mwindu te nde bosekaka oyo bato mwindu baoteka ndele te ya pas de somme cette conférence toloba lingala etokosala biso ambula ebeta ande boyoka bato baoseka ona bato alongwe kini azoboya koteka aye poto akomi koteka na bwizi mpo na yo bakolo français baloba misalo ezali ya koteka eza mpe na bamboka na biso mais base nde epesaka yango valeur sikoyo base sikoyo oyo oya kosekanga soki nateki tomate na Kinshasa otrouve normal soki naye koteka yango na kodome kolo mboka ye moko ateki tomate ateki mai ateki pilipili bongo songa naye koteka na mboka na ye donc sikoyo valeur esili likambo ezali awa ezali likambo ya base unité de base nde tosala problème c'est que eza nango toyika comprendre nde olobi base unité de base soki bocomprendre mbula ebeta ya nakangi mutu wenze okanga sori natunoka question bongo sikoyo mpo bazwa base bapesa yango valeur neti ya mboka na biso valeur baopesa yango te mpo basala nini mpo bapesa yango valeur mais ntango nazoloba base mwana nanga base ezali nini ezali bakonzi ya mboka ezali économie ya mboka soki ezali futur ebongo sikoyo yo moto oye koteka pilipili na poto bakoseka yo mpona nini parce que awa bato baza na image mosusu ya poto ke na poto tout est facile non awa na poto moto nyonso alamukaka po akende koluka bozomona bien mokola wenza est ce que botika omona moto mingi azoteka ezali azoteka c'est comme ça parce que base na bango ezali bien fondé ezali base ya unité donc
Bon, bah ça la classe, la unité de base, les nini. Donc, on doit développer. Ok, merci. Merci, hein, l'interview. Continuez tous. Caméra, bonjour, namoni batonte na biso ya bavote ya bacongolais. Pardon, naosala mwa émission na ngai bato baoseka o bakei poto moto alongwe ki na ye poto po atekaka na wenzi ezaka nde moko na biso bato tekaka na nini na babisa bakongo yango na yango banalobaki balobi ya pas de sommité yango wana mpona bino bokoki explike bato baya batali ndenge otina na botuni base na bino Je dis que base, tu base na biso, tu base, c'est normal. Mais c'est pas grave quand même, hein. Si tu as un billet à l'ennemi, c'est pas interdit quand même, hein. C'est peu dans le il n'y a rien qui est interdit quoi. On a pas le mot. On a bêté, on a compensé, on a outil pour tout battre dans on va compléter quand même. Ouais, ma tête, tout ça va bien fait. Vraiment. Bon, tonton na biso. Sorry, hein, tu n'es pas combo na binoté. Vous se présentez, hein. Yo solo bi combo. On a 252 superstars. L'homme de l'année. L'homme de l'année. Bon, Sarkozy. Bah combo pamba terre. Bon qui tonton superstar, tonton Sarkozy. C'est quoi yo? On a ngaya kutunde na sawa donc nyonso normal. Kichassa ici, hein. Kichassa ici, hein. Boloki, hein. Bon, dit Kichassa ici. Base bien, hein. Base bien. Ah oui, bon, Malobi, on est ensemble, donc makambo tout na vie est normal. Mboka na no komate ko kanisa te ni pate kweya. Ah wow. Ah wow. Soki mutazoteka. Soki mutazoteka na wenze eza vraiment normal. Eza vraiment normal makasi pona ngai. Donc toyaki luka lobi teke donc so teki na wenze za mandia to oza mukomoko boye futo nini. Mais tant de choses teko so coopérer faut que bosser mboka onde faut bosser pour réussir. Au Canada, beaucoup de pour ceux qui comprennent, bino beaucoup condamné bateau baolo babongo. Comme on est basé à point. Azakin, batakin, balobike, comme on est mamie. Mamie, comme on est mamie. Je suis désolé, bien été. Je suis barré quand même à répondre. Barbier, à l'onglet poto. À comme à haute calawese, barobake poto, y a un habit. Tonala qui sabango ke ce qui va moni awa bomoni nde ba tonton oyo ana ngo ke bomoni nde ba tonton ba na ba ndaku ba otonga ba mboka la ba même le salama na winzo kana winzo mi sona ya nya poto ala kino mami ngoya na poto na peso moi pesa mo moteka on organise 1500 € par mois. Je suis désolé mamie. Bon merci mingi vraiment mamie tu qui base tu qui base mamie. On a base, mamie. Tant qu'on a base, on va se le voir le bâtir. Quand on va qui est, il répondre biso. Il y a l'air ok, na vie maman va se nous tourner mon corps. On répondre biso, on a dit on répondre biso tout ni base na yo. Parce que c'est une réponse sur la question. Sur les bandes à canard base, les abonnés à mon niveau, je vois déjà qu'il passe merci. Donc il faut qu'on condamner à nous talité ce qui n'a c'est ça. Donc il y a la campagne. C'est ça. Merci mingi. Kasi ba course malam. Bomoni nde na lobby. Na osa pe ba course na kutani na ser na biso. O eza buzona boutique na ye. O eza place na ye. Na lingo pozo ke. Na ye pe ye wana. Ya ona lingo tuna. Ko ba twa ba o misala ngo sala eza rentable te na ngo tuna. Musa nyonso ezalaka doba mo makasi o batwa yo. Na bi Musa nyonso ezalaka rentable. Na nyonso ka grâce à Nzambe. Grâce à Nzambe, hein?
Et bon, ça sortir l'air, bon, t'es cabri. Bien sûr. Bien sûr. Sinon, c'est la cara photo, bah facture, bah ni. Comment ni na somba, na zo somba pe pa na ye. Bozo mona alobi eza rentable ba sortir na bango nde ba obi y a pas de so métier. Ya wana, est-ce que yo mutolobi ke commerce na kini na akimi kini aye ko sa koteka na wenze. Est-ce que na wenze okoteka mukolo moko na bata na pavillon 5 wana. Nde boteka ka koki oteka mukolo moko nini 1000 € bang jamais mais bango awa bio bo teka plus de 1000 soit plus que ça. Bomoni ezan mundele a bogisi a bini bozo futa batasi on faut que on sa combo na yo maman nani donc je suis sœur Hélène qui est là. Donc awa twali na magasin il y a maman Jolie et papa Thomas. Maman Jolie na papa Thomas nya surtout akolia bino batu botala bolanda maman Mado na boye na wenza batwa o eza wenza batwa ba bon prix na wenza bino boyie ko tomba mais ça bango ba changer eza maman Jolie papa Thomas bandimi pour répondre na micro na biso na salé ba on peut pidi boyaka. Bon, donc continuer na faire siko biloko na nga na babai bibita ka total la babai. Wow, combien oyo? Oh non, on fait les émissions. Les émissions? Ouais, on fait là-bas. Le prix c'est combien ça? Le prix c'est combien avec ça? Ici? Ouais, ça c'est joli ça. C'est 3 euros. 3 euros. Ah mais c'est bien. Ma bibita nchono osali. Mpe na ye toye na marché awa encadre émission na biso toprofite mpe comme namoni bamétrage ya bien yango na profite natala mpe bamétrage yango nazotuna mese ayebisinga le maître c'est combien ça veut dire 2 euros 3 euros. 2 euros 3 euros ah 2 euros oui le maître c'est 3 euros. Mais c'est joli hein ça on va acheter ça pour l'Afrique. On tozo continuer kaka émission na biso toke susu koluka bato po to banda siko koposer bango ba question toleka. Oui, on fait quoi? Ben t'avais dit quoi? Je voulais qu'on fait Ça va, merci beaucoup même. Avec plaisir ma soeur. Bienvenue pour la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben je voulais savoir les noms. Ça s'appelle comment? Moi, ça s'appelle Soufiane. Ça fait longtemps que tu vas ici? Oui. Ça fait quel mois? Ça fait 5 ans. Je suis là. toza na abattoir esika tosombaka bafilme toza na kati ya matonge obimaki tozosala bacourse tosali émission sikoyo tokiti na matonge obokaka matonge yango ta tokomi deja molili ya babutu deja komi okota toleka ezokosaka buyenga natembi deja clôturer mission sikoyo tozonga matonge yango